Matondo mingi na bino bande ko balandi émission ba indo to telema et sengo pesa ya kwamba biso sura banda ko na bino bo so mi penza ebele ya kolanda émission oyo mokolo na mokolo soki moto moindo alandi yango ebakisela ke toujours implice kolandela maison tambola na kati ya mboka na biso actualité et pas wana penza evanda melisi ya discours ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka toyebi vendredi oyo le 13 azalaki liboso ya bandeko to bengi ba sénateur pe ba député nde alobaki kolanda l'état de la nation. Nde koloba mokonzi ya mboka batu na batu ba développer ki yango batu na batu bapesa ki ba makanisi na bango sur discours ya mokonzi ya mboka nde tokanaki pe na mokolo mo lelo to kwa kobengisa pe bandeko oyo pe mokolo na mokolo pe bazobunda na ngambo ya kiboyindo na tina pe to koyeba makanisi na bango kolandela discours ya mokonzi ya mboka nde toza biso moko te na liboko na ngai ya gauche nazali na CGK Angeleka oyo tozo solo la bon mokolo mo lelo CGK Angeleka mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na bino boso bana ko bozengo ya mokolo na biso toza pe na moko ya bapanzi sango boyebi o mokolo na mokolo to solo la kana bango pona bomo ya baindo ndeko ndombele botale o toza na bango aza na droite na biso ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe ndeko na ngai Ngeleka ponini te bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mo lelo ndeko ndombele to kobande pe na bino le 13 mokonzi ya mboka azalaki liboso ya bapona mipe ya peuple to bengi ba député pe na ba sénateur et pa wana azolobela makambo etali bomo ya mboka kasi tango mokonzi ya mboka azoloba mingi penze bisika nga na telaki mo ba mitamo na kana question na bengi bino to solola kolandela ba remerciement au mokonzi ya mboka bane ko sala vis-à-vis église catholique. Est-ce que maïnion son chef de l'état bane ko lobela par rapport à l'église catholique exact ko benga ngo so forme ya flatterie to eza réalité que église catholique na cérémonie wana baza mokonzi ya mboka zaki na obligation ya ko remercier bango to ko pesa bango ba fleur nenga pesa ki bango na mokolo wana ya le 13 décembre 2019 ndeko ndombele tata moso po ba komela ki discours yango tant moso soko ya laki discours yango bango moko chef de l'état ba koma yango je ne pense pas qu'Alinga qui a dédié catholique ba mabanga wana soko to kolobata ndenge wana loko ezaki discours ya ka préparer na ba chargé à communication ba komaki de n'importe quoi pour en réalité le chef de l'état akokaki ko sala yonso sauf ko kumisa catholique mokolo wana donc asala nyonso alobela nyonso sengela ki aloba akumisa na yeba mabunda akumisa na ye son prédécesseur sauf catholique na cardinal Ambongo mokolo wango bakokai ko tswa na ndenge nini ndeko ndombele cardinal Ambongo azape moko ya bana mboka oyo ya brûlé na 2019 mokonzi ya mboka pa wana remixaki docteur Mukwege na cardinal Ambongo eza logique baza bana oyo baza na kati ya mboka oyo ezokamba discours ekomamaka bango moko balobaka diplomatie c'est-à-dire ozoko kokumisa moto na sa moto moza ko sepela te moto aza ko nyokola yo oze ko kumise po ba bengi yango diplomatie meneti na yebite tant moso pe ba philosophie za ka ya ko kesana tango nyoso tanga ka Denis Mukwege ngana lobaka conception na ngai par rapport ya ndeko Mukwege ezalaka autre que bato yonso oyo bakumisa ka ndeko wana ngana mona ka ndeko Denis Mukwege aze moto asali pompe funèbre na ye asalaka basorokei na ye suwe na ye tongo midi pe pourquoi bato bakufa po ya teka basorokei Denis Mukwege abundaka te batika ko violer basi ma proferaka basi oyo baze violer ba ya vero ye po ya zwaka ba don libanda ya kosunga basi baze violer donc mokonzi mboka akokaki te kutoloba na sens wana ya ko remercier Denis Mukwege bon mokonzi mboka te ndako maki discours donc na ko s'attaquer na mokonzi mboka te ba chargé à communication de ba monaki faut ba remercier pe ndeko Mukwege ba remercier pe catholique notre chef de l'état ko ya remercier catholique point sauf ba tuna kabino ba panzi sango motuna te chef de l'état a remercié ki catholique mokolo yango na état de la nation par rapport à quoi na raison ni te tango ba chargé à communication ba zeko koma bureau ko na bango pour ça na bango peut intervenir ka so vrai chef de l'état ça la ka mise en bouche yambo ya kotanga meza ba biloko mosuba ko bandela te tika la boy pour des raisons x to y to embellir loko to sala boy loko catholique pas ko sala esengi basala oyo mais pour ngai bon discours chef de l'état comment maki kitoko
po bato oyo balinga lopoto nde bakomaki bato pe bayibi lopoto nde bakomaki mais ezalaki na mwa ba dérapage mosusu ya muke toloke kokumisa catholique lokola basali ya malonga na mboko c'est regrettable. C'est regrettable. C'est chacun qui est là, ndeko Ndombele pour na ye chef de l'état lobaki na malamu kasi ya mabe pe loko pe ko sala tenenga zolo belela ko kumisa catholique. O bo bana ko mona mboka cardinal ambongo epai wana mokonzi mboka tanga pesi ba fleur pa na ye mokonzi mboka lobi catholique aso ko accompagner biso na ba makambo ebele. Akeso su ti musika aye na MONUSCO o bino mokolo na mokolo bozolo bake MONUSCO neza bongo il faut akende départ ya MONUSCO mais mokonzi ya mboka komona na discours na ye apesi su confiance pe actualité tout ça nango lelo awa ba wuti su ko renouveler mandat ya MONUSCO a su ya une année ti na décembre 2020 tango bino boyoki nyoso wana CG Kangeleka tant que moko ya babundi ya bato pe bazobunda lokola ndeko Ndombele mopanzi sango mais bino pe bozobunda lokobundela ya bayindo boyembela ki discours wana ndenge nini ya mokonzi ya mboka matondo mingi ndeko mopanzi sango pe na kolika bande ko bozolanda biso tokosala makasi bino bolanda biso bo comprendre ce que biso tozali toza ba opposant ya pouvoir politique ya na Congo te kasi biso toza ba analyste politico religieux tozo pesa ba avis na biso par rapport ya vision spirituelle toza na pe vision politique ya situation oza na mboka na biso toza na tendance ya opposition te pour bokanisa ceux que tozo s'opposer contre pouvoir oza en place na kolika na motuna botuni soki biso to pesa avis na biso ataka ba analyste politico religieux tokoloba chef de l'état na biso bandeko baza nzinga na bango bosunga mokonzi mboka bozana experience makasi ya mboka oyo utiko koleka na bokambi nango avant bino bokoma na bokonzi bino IDPS o lelo pouvoir eza na parti obino boza ko yingela lelo IDPS na UNC quelque temps avant bozaki na kati ya opposition boyebi makambo bozaki na catholique ba complot boni bo formataki na catholique pour na ko destituer pouvoir ezalaki en place boyebi yango malamu il se peut que bato bozubi bonga sika ba conseiller na ba mususu ba communicateur boyebi makambo na malamu te kasi ye moko président de la République ba tenor ya mouvement wana ya coalition cash ba yebi makambo wana malamu Vital Kamerhe un chevronné na politique à Congo président Félix Tshisekedi na kolika na carrière ka muki osali oyo okoma pe na moi connaissance pe moi éveil ya moi makasi boyebi makambo boni bokangaki na catholique oyezaki na sens penza diabolique no ezaki na sens pena ya koluka bola mboka siko lelo catholique ana la kiso keta za sunga mona yote bozaki na ngambu moko tango bino bozi bokonzi ya s'arranger na ngambu ya mindele o bazo soutenir la muka yo kanisi na ba discours soko olempi bango opakole ba mafuta okabiji bakolinga yo bakobongo na makanisi kobosana te bobosana te bino bato ya FC bato ya cash surtout mama Olive tongela catholique cathédrale ya monene oyo mutu moko tatikala ko tongela bomba ngani banda catholique ya na mboka oyo mais catholique nde combattre pouvoir ya mobali ne makasi balukele na liwa ko luka kufa boye boye bake wana bazali kola moni ndoki nde tolobaka biso ba africain ndoki soki asengi o mai opese mai ndambu na kopo akoloba mai yango muke boye lokolo ozotekela ngango so tondisele kopo aloba nini mai yango ozokinela ngango mpona sana ngo nini ndoki andimaka te catholique akotikala kondima bino te ata mokolo moko d'autant plus que position na ye eza position ya bakonzi na ye Vatican na mindele o bapesaka bango bokonzi pe pouvoir nani bakoki bazalaka nango bo s'attendre te ki akotikala kolingaka bokonzi na bino bolobaka le peuple d'abord surtout que uti na libala to bokani ya malonga na mutu aza ennemi na bango o babengaka ennemi abominable na bango to bengi ancien président Joseph Kabila tant que bino bozaka na ye na libala catholique akolingaka bino ata mokolo moko te botika na bino kolekisa tango ya ko flatter bango ya ko pakola mafuta soki bokolo balikisika ya MONUSCO ezaka likambo ndoki toloba awa ndoki akotika la ko bongwa na kate bosala na rétrospection MONUSCO ya kana Congo ndenge nini Congo na biso agressé par l'Ouganda et le Rwanda bakosi ba simulacre ya rébellion simulacre na bien simulacre ya rébellion MLC baluki mona mboka moko jape bemba tele maliboso RCD barubero tendance secteur rwandais baluki bazedi ngoma na so batele maliboso na ba tambwe mwamba boyebi malamu musée a décrié agression nde pour bazo prétexte akoya baye koloba nini
que tu observes ce que les agressions. Boy bandenge ba yelaka. Siko tilelo oyo. To sala makasi na diplomatie to luka ba changer ta mandat à la observation te ba kota na bitumba. Ba le baba kisi komi Monisco, le Monique komi Monisco. Maintien de la paix, stabilisation. Ba ko accompagner FARDC. Tozo mona makambo ba sala. Ata bol pa ko li bango mafuta ndenge nini. Ba ko changer position te baza na ligne ko bango ba yelaki baza na mission. Oyo exactement makambo bino bozo lo ba na obino boluka ke. Un jour bako bongwana bako linga bino bako sunga bino bako tikala ko sunga bino te bako tikala ko sunga bino te sejeka ngeleka to telemelana nwana ndeko ndombele eloko moko sejeka ngeleka uti ko pindola awa ya mwana mboka zolo bake baza na ligne de conduite na bango ya Vatican mutu na siko ezali est-ce que ti ndeko mos nani cardinal mbongo zolo bake pomboka et décoller tomboka etambola malamu esengeli na président Félix Tshisekedi akoka ko kabwana na mwana mboka Kabila Kabangi est-ce que ko kabwana na bato wana esengeli pe basali ya Nzambe ba appuyer yango to catholique azana ba agenda caché na ye yango azosenga ke bato wana mibale ba ko kabona pe soki ba kaboni ba conséquences pas ya population oyo catholique mokolo na mokolo bundelaka o pe président Chilombo pas obundela na président Kabila pas obundela mokolo na mokolo ba conséquences vraiment ko zala ndenge nini après avoir ko bango basali ya Nzambe cardinal ya mbongo nenga azosenga ke sengaki mokonzi ya mboka ko kabona na o atikela ke kibokonzi ngana lobaka ndeko tambi bozwaka pe mosala etaba pandisango ya ko dénonçaka makambo boze ko maîtriser. C'est-à-dire quoi? Catholique ou la nuit des temps, il y a mon facilité l'esclavagisme. Mayelo poso pemba yaki nango basali ba missionnaire na bango, ba on man uniforme, on man mission. Pour les lo, et de formation moko et tikalaka na cerveau ya bato soko ba lobi missionnaire mosali na Nzambe. Te ba laki ba criminel ba ki ba condamné à mort nde ba yaki na mission. Soko bo réussir Paris esika bokei ko suba ba indo ba pene na bino et komi bani. Nde wana catholique a facilité esclavagisme. Lelo esika oyo to komi lokola président sortant. Mais nde kongere ka ko lobango tout à l'heure. Lokola ennemi juré na bango ezalaka président Kabila. Poye moto telemelaki colonisation. Oli monsieur nde kondombele. Ennemi ya catholique président Kabila et catholique azomona président Kabila ennemi par rapport ya bilan na yo ezaki négatif vis-à-vis ya peuple congolais. Toi ça na ba raison na muso. Parce que réellement bilan ya président Kabila ezalaki négatif. Ba ça permet. To catholique nde balingaki babimisa yango négatif. To zongi na ino moke. To zali koloba ke catholique a télémé président Kabila pour nini. Catholique a facilité la colonisation, esclavagisme. Président Kabila zalaki élément où il a télémaki contre colonisation, contre esclavagisme. A boyaki ben jonction, mais oui. Lokola catholique azalaka nkotato langoyo impérialiste balobelaka. Mongongo ya impérialiste et bimakande pa ya ba catholique. Yango ba télémé président Kabila. Lelo catholique wana Soko batelemi président Félix Tshisekedi ba kabwana na président Kabila. Pour peuple a gagné nini? Peuple a gagné nini? Balobi azo ko kavoma ko assumer responsabilité na été. Ntaki mokonzi ya mboka. Wana catholique ndalobi peuple était ndalobi yango. Omoni tokeba na manipulation. Tango baze ko luka ko kanga mbuta Lumumba bateya bato ko sala communiste elingi ko loba mwasi na yako koma mwasi ya tout le monde. Wana basango bateya yango na bakilte na bango Lumumba zeko linga to koma communiste velo na yo parquet libanda n'importe qui akokia twangwa keina yango bato bandima mbuta Lumumba kenda kokufa liwa ya son peuple pas ndima ki makambo wana na tango oh mais peuple salaki intoxication baza bandimi musana bango kondima tango balobaki babeta ngonga pour faire partie président Kabila j'ai dit ngonga Bomona kite que peuple na boso ba saderaki na philosophie wana. Or la réalité catholique na ina luka bolamu ya population te. Catholique na luka bolamu ya population te. Ndeko seje kangere kalobia wa tout à l'heure abi ndoki ata olympie akolia yo. Donc oh nyoso président de la République so sala pour na catholique donc catholique ko pesa maxi ba pesa na mboto lokela. Ata ba pesa ki bango jipa ata ba kisi so jipe mosu lobby. Catholique a travaillé ka bena opposition. Catholique ennemi à pouvoir y aller là. Pour n'y travailler en opposition. Pour outa la nuit de temps, opposition zalaka, base moko installé,
mpona kodestabilize mpona koyungulaka pouvoir mpona koningisaka pouvoir opposition ezalaka base moko installé mpona kotiaka chaque fois instabilité na mboka soko pouvoir dirigeance et docile epai na bango basali lokola bafandisi makambo soko kaka olakisi bango preuve ya insoumission to mwa arrogance babandi koningisa yo soko opposition armée se basukumi opposition armée soko te bakosutukisa yo opposition ya non armée na kati ya mboka oyo ezalaka ezwaka pui nango na église catholique uta la nuit de temps. Téléspectateurs, tout ça, na sejeka ngeleka na moko pe bapandisa ngonde kondobele botale o moi batu mingi bolanda kabiso na émission ba ino totelema ba numéro est affiché pour réagir ba o bako ba ko kolanda so na nzela ya FM o ezali fréquence ezali 89.0 ou bengi na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 na WhatsApp o tindi numéro testo na numéro na sejeka ngeleka na ndeko ndobele basa ba kono no sejeka ngeleka ndeko ndomela lobi eloko moko boye na boye ki vraiment kokata ye maloba tanga zoloba ke batu lelo mbota lumumba héros lumumba lelo aza référence pas ba congolais nyonso donc soki lelo aza référence to pe aza moto malamu pa ba congolais aza référence lo pa ba congolais likoloba mosala asala ki lobby ndima mi pa ba congolais baza lelo yango ba élever na eteni wana ya ki héros so tango ndeko ndomela azoya koloba o catholique les mêmes systèmes et les mêmes vidéos mais qui président Kabila ya côté ya bandimi qui président Kabila mutabo mimboka ezape ba makambo oyo asala ki yango na ba année 60 pa mbota lumumba tolo banini peuple azana kati ya conscience yango azalaka na facilité ko ndima makambo ya catholique mais aya ko comprendre ngo na ba mikolo ezali ko ya neti lelo peuple congolais a défendre que lumumba za héros mais kasi lié ne ko landela ningi bandi ko ndomela lobby ko landela lobby azalaki manipulé to azalaki akema ki pa catholique Lumumba za kobiniste yango asundola ki mbuta Lumumba maloba ipa ina matono mingi ndeko mopanzi sango bozo la biso penza kaka mingi te na étiquette ke biso toza religion africaine yango tozo ya catholique mais quand c'est ça ba révélation oyo okoke koyeba te loko kendaka ko sambela okoko koyeba te soko tala kaka TV5 ko tala kaka France 24 na ba média wana oza parrainé et pas ba colonisateur to ba financer ya œuvre continuatrice ya colonisation. Toko yebisa bino boy. Catholique eza nini? Lingomba wana catholique. Mundele po ya awa na forme ya esclavagisme na colonisation. Eloko ya liboso mundu kina liboso zaki évangile. Lingomba we salaki évangile po ekomisa biso be esclave ya mindele za lingomba ya catholique. Tangu mindele wana ba comprendre ki bon si to teke ba tumundo makasi. Ba comprendre makamto zaki na mpe balati yango biso tokoki ko se retirer kaka bango ba osani ba bando komikanga nde batiki bandeko na biso ba malula ba echau ba mosengo lelo ba mbongo baza lokola ba continuateur ya œuvre wana ba missionnaire blanc bazalaka nango ya kokomisa mutu mundu zoba ya kondima liwa na ye kondima bakange chaîne alobi ke soko kei bakange chaîne bongo ndo kelola donc ko expliquer ningeni ne sika école les alaka te catholique ya atongi école tena ba hôpitaux tango zolo bakaya ko continuer œuvre ya konyo ko la batu de batu lelo ba mona ke école établissement ba moni bâtiment école les établissements te ya bâtiment te école les éducation ni bazo pesa na kati ya école oyo mise en place par les catholiques l'église catholique ba ki éducation nini ba komisa yo o bango balingi omela ondima makambo oyo bango balingi yo oyimela pe ondima yango sali ke formé batu mundu ba bon à rien lelo toko ko isa batu elobi molakisi nzela mokobi mosala fumu kimbangu fumu kusu kia mzala pana nangola tokumi sesika bazali bazo lokumu na komba fumu kimbangu balobi moto nyonso az intellectuel na classe ya kimundele na ki intellectuel ne wana azazo ba pona Afrique to ko prouver yango mboka na biso ekambemi pe Congo kaka te presque ba mboka mingi Afrique na biso noa ekambemi mingi po bato ba soit des bonne formation na l'école catholique mais gestion zandeng sur le terrain calamiteuse médiocre papa mosengo bosana ki alobi a qualifier classe politique d'hier qui baza ba médiocre ya kanisa ki alobi na ba FCC to ba majorité présidentielle o ya inaka te baza ba médiocre parce que bazwa ki instruction to éducation médiocre na l'église pe bongo na bikelo donc na ba école yamba misi médiocrité sur le terrain professionnel si ko catholique so komisi lo pour na école bazo formé ba subordonné ya mundele
bato bazala au service ya mundele ndenge tomona lelo ba politiciens so baza au service ya nani la peuple non mundeko na ngai mutu akolebisa peuple d'abord mais ceci na yezali asepelisa mundele aza alinga ye babenga diplomatie yoka terme babenga c'est la diplomatie donc Alex Elongia malamu mboka na ye nzokande yozo kende ko milingise pa ndoki atolingi ye ndenge nini soki programme oyo achaki ezake yo ndi efoalia non il faut kende ka yo ndoko kende boka te tolobake ndokelia ka mutu malamu toka kango te alanga nzembo bayemba ke basala likopana ndoki te basala likopana ndoki te siko yo tolobaka ka ete katoliki na musala na ye soki lelo bato bakoyeba te biso tozoloba po bo comprendre balobi likambo Mbuta Lumumba premier ministre ya liboso ya mboka na biso esuka ka wana te tango musala ya katolike ekokisami Lumumba longwe kasi vubu azalaki mwana na bango me basaki nini bamonaki esutina te mpo na bango efale kimundele koba nde baywaki kotya Mobutu abandi kokamba na kondima mitindo wana kosepesa mundele tango abandi kososola abite nasonga na kiboindo nanga na bundela pe mabele Mobutu moko mutu atombolaka Lumumba hero tango akomponaki nasalaki erreur ya kobumisa mutu oyo kolivre ndeko nanga oyo na maboka bamindele na intoxication ya catholique batikala biso awa Mobutu ye mutu aproclamaka hero na 66 jisi kaka inane kozwa pouvoir à proclamer hero yango ni mama parce que azem konza mboka so pona catholique akoza la hero te okomona catholique asaka nini est-ce que bakokumisela biso mutu moko kaza hero national pas parce bolimbi sindeko kia bundela kimboka to makambo asaka ezana tina pona mboka catholique aluka kota kombo moko na kati wana po kombo na influer connaissance ya bato ba perdre dimension ni bakotela mutu babenga hero omona ke sima ko benga mutu lumba hero catholique asala ki makasi ya bande ko luka ko bengisisa malula loko ye pas à perdre l'indépendance tokokoma na ndeko Ndombele ba téléspectateurs bozolanda ba invité na biso mokolo mo lelo ya émission ba indo totelema ndeko Ndombele to sali penza émission par rapport au landela discours ya mokonzi ya discours ya chef de l'état et pas yone ça ki asimba ki penza biteni mo ebele mais eteni oyo pene senga ki to solo na mino peto développer ça ki mingi na ba remerciement wasala ki l'église catholique c'est chaka ngeleka akundule loko moko boy a lobby moto nyonso oyo na ngambo kiboyindo abundaka soki sengeli bayindo ba matisa ye catholique ya telemelaka ezalaka malamu ntango boye na niveau ya média koportaka ba preuve na ba makambo bozali koloba bino moto mopanzi sango na eteni ya makambo ya bayindo bosali pe na ba makambo wana mwa temps ebele boya mafumukusu mo ebele boya mabangunze mo ebele bosala ba analyse mo ebele ngamoko pe ndeko tambi na yamba bino mo ebele ndeko Ndombele lokola bandeko bino bozo traiter bango lelo bazo maîtriser histoire te soki bokoki kotalisa bandeko na ngambo ya bayindo banani baya batelema mpona kobunda mpona bolamu ya bayindo pe catholique ata misato ata minei oyo ye a participer na liwa na bango direct po ete abomisisa bato wana po ete ayindisa bato wana pa epeuple po ntango bozobaka catholique boye bozosokaka na Mbuta Lumumba soki mpe bamisusu bazali meka kososolisa na biso bandeko tozana na plateau mpe na batelespectateur oyo bazolanda biso na ngonga oyo ndeko Tambi c'est-à-dire ozeye komona to ozeye kotala moboyi nde komona ntango olobi naloba soko bakombo misato mais ntango tolobaki Mbuta Lumumba eyaki kombo ya mibale po tobandaki na kombo ya président Kabila kabange président sortant oyo catholique akombataki donc Mbuta Lumumba ezalaki kombo ya mibale aza susu na biso te na mokili justement na ngai nalakisa bino soko tokokenda ntango mosusu masolo ya kala ekozala mike nazongi moke awa na ntango ya Muse Kabila ntango ayaki bato bayebaka te Muse Kabila azalaka na embargo abundaka etumba kasi azalaki na embargo Muse Kabila abundi asali service national BNPS bakantine populaire po population azalaki na nzala Muse Kabila nazena moko ya ba discours na lobi na kozala kimia ton si longtemps ennemi nanga ya makasi azena terrain ennemi yango ezalaki nzala selon ye nano ennemi yango ya yambo ezalaki na ino nzala ndabundaki alongola nzala po révolution yonso ebandaka na ko dégager nzala bato yonso po moto raisonner po bakota na kosala eloko moko songolo fo bo banda na ko bengana nzala Muse Kabila sali ba cantine populaire ba BNPS ezalaki presque partout basé koteka mafuta mbila mafuta végétale na prix ya sema sango catholique moto akomaki kosomba biloko wana zeko kokenda kopesa yango bangulu na période ya Muse Kabila kobosana te
mituke komaki kolala na ba station mikolo mine mikolo mitano catholique azali koya kokisomba ba plein ya carburant po kendaka kobomba na limete réseau eza nini mais pour faire chèque na musée Kabila soko na mboka carburant c'était est-ce que bika biloko ko matata soko na mboka bilier c'était est-ce que bika peuple pas contre ça pour la social ya population de kondomela monita bakamuso to ngozolo bango tuna kingai zila tuna ngai na yebisa yo te non lengo zo memela ngai nde yango moninga pe na non tuna kinga motuna tikanga na pesa biya biya no ba fa ça biya musée Kabila nyoko aminango akomaki tina niveau ko bimisa ba jefang emema bato ya ofele pokaka alonga eloko wana batelemisaki konongo batiaki liboso ya transport ya problème ya carburant soko tozongi na biso tango batangaka lisolo ya kimpa vita batumba ye vivante na mwana na mokongo na deux missionnaires catholiques ozalaki na posa ya bakombo tika na kenda na bakombo mais faut le beloko ndenge elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale na mwana na mokongo na mobali na batumba ye na ba missionnaires catholiques mibale mwana 22 ans mwana ya 22 ans ya mwasi ayiba eloko ya moto te tozongi ya mfitakanga na 1665 bakati motu bamemi na Nazareth na Luanda église catholique obwakeli motu wana soi omeli communion mais yo zotanga mingi mabe ya catholique puis mabe ya bandeko wana yo tangi yango te tango zolo ba mama ki pamvita tango zolo ba evita kanga église est censée à comprendre bondeko bolingo mabeni ni moto akoki asala l'église ndima kotia ina moto soko lingi naloba bolamu ya catholique ko travailler pour na impérialiste ko déstabiliser bamboka ya Afrika wana nde bolamu ya catholique ba téléspectateur bosomi pensa ebele makambo ezoloba maawa na benvité na biso soko lingo réagir na ba numéro eza affiché wana ndiko ndombele botale moko ya bapantisa ngona liboko na biso mobali Serge Kangeleka moko pe ya banaliste na liboko na biso emosi Serge Kangeleka bité makambo ndiko ndombela lobia wa quelque part na pasi na mawa na posa ko seka kolandela ba makamso zoloba ebele bato ba yebaki yango te na grâce ya émission bene bazolanda nsusu di soleil mama ki pamvita batebele babeta rango bakoyi sungi pe bango ba yebaki ba zikisaka ye batumbaka ye na mwana na mokongo na âge ya 22 ans là c'est problème toza nango awa c'est Kangeleka ya koluka ko porter ba solution bino oza bato mo boya kaka kobelela kaka catholique lelo pe pouvoir en place to moni yango pe lelo awa azokende pe pisi mingi kaka na ngambo ya bato wana ndeko ndomela baki bato bazala à la base ya assassinat Mbota Lumumba ezali église catholique mais le 17 awa kala mingi ta lobi awa mais c'est ko salama et pas wana bakotindikisa biloko surtout lobani bayino kino lelo to bandimi ya catholique kino lelo bazaka na kati ya conscience to bayebi na bango mais bazosala kaka kimutema mabe matondo mingi ndeko na ngai bayindo o bayibi baza muke makasi kasi na muke makasi o bazali mingi na bango muke wana batondisama na somo ya koyeba ke mundela bomaka catholique aza puissant soko dénoncer akobomisa yo nde kubangi wana batikala na yango kasi biso lokwa to batela makana nzambo bakoko na bokasa fumukimbangu na ba nyonso catholique abomisa kasi toyebete makila na bango milimo na bango eza na bomo ebatela kabiso yango so tokoloba to banga kana biso te kwa nini catholique asala awela ko sala messe ya batu wana catholique aluka sala messe ya musée Kabila mais yo lingaki musée Kabila ti ndiko ndobela catholique ba biloko moko boye ya ba masangu ebunga na kati ya so viva ku jemoko musée Kabila pona kozanga ku tesika ko kende bon alonga na catholique mais voir se réfugier na islam Mbota Lumumba de son vivant a compris que catholique ezali ngomba kozala te alongwe a communiquer kimbangiste na foi kimbangiste andimeli fumu kimbangu mais yo que ça se commerce ya mutoyo na foi na ye ndimela ki yote mais les lois za sont vivantes po bana na ye to batu ya linganga moka politique ba pesi webi que messe catholique asala ke zaka futa mbongo oui futa mbongo tu dois apprendre nos téléspectateurs ba messe nyoso même le 30 juin l'état futa catholique mbongo ato kufeli oza zaka diacre na église po sango osala messe ya yo messe funéraire na bino faut bo futa mbongo mabonza bo ko picha na messe wana il faut eza ya ye donc on a que côté ya bolo mbotangela mingi catholique te asa no monita to baki ndoki soki okufi ndoki asala gani soki ndoki ale mutu asala gani il faut ya matanga pour confirmer que soki okufi ya solo yango ya ko sala messe te doit confirmer le ouais ya ko confirmer que ya solo en tout cas na sibaki mulimu donc solo ndeko ndobela solo belaka ya vita kanga ya ki pamvita catholique mutu asala la base na
mais batangeli okombo tan susu bande ko mimba ba éviter ya vite enkanga zanani o boka ka musu batanga bo sino Antonio Premier, un voyant combattant roi guerrier na tangu wana ya mona kete na ko vendre na bokonzi na palais royalité lokola na zobunda na banguna ba ko agression biso na bileso agression ka lwa lelo c'est là pas agression ba portugais na lingoma na bango catholique ba botolete ni moko ya mabele ezala na ngambu na bango bokonzi ya Congo ezanga sika ikozula ba ressources o ba kobongisela mboka roi ya eteni wana aboyi habite mabele na ngai pona bana mboka akoti na bitumba catholique ezu moko ya ba proche ya roi basango bazui to ba catholique mais basango po to bi catholique boko comprendre bien te basango bazui moko ba proche ba soldat proche ya roi ba bendiye ba corrompre ye ba lakiye que soki obomeli so wana bino pungunda ngoya zo bunda nango surtout ko kolonga ete basango bazo participer na coup d'état participer na coup d'état wana za solo batu mini mais yango basala ka be de génération donc moni lelo agression eza ezalaka déjà lelo bani ba annexer Goma so Kivu na nini na Rwanda c'est Rwanda pe ezalaka bongo na 1665 bazo ebela annexion ya Wandu ba memango na ngambu ya ba province o ezaki aki na mundele akoma ja ko gérer yango sous contrôle na ye donc ndeko na biso mobala telemi ndeko so mobala ya telemi roi na mabele wana habité ya biso ekendete surtout batela o président Kabila baka souveraineté nationale ya batela souveraineté nationale na 65 basango balesa mutu wana kanyaka assassiné ndeko na ye roi na biso vitankanga Antonio Premier eleki bambula na 1706 catholique esali likita babengaka ba scout bakotisi bango na terrain po bakende koluka ya kimpa vita wazaki en retraite na bayaye bakende kolukisa esika azali le sola maman qui pas vite muta mena et vite dire c'est église catholique asali loko na bango ya ba scout pourquoi ba scout balakisa ki bango koyekola kotala zamba kotambola na zamba bake ko découvrir esika kimpa vita azali po ba livrer na maboko ya basango banani ba missionnaire banani Bernard de Galon na Laurent Delic basango de batumba batumbe pona ni po azali kotea ba indo ke tozongela nzambe ya bako donc ceux qui te le disent madame au moins ils m'ont dit bah oh ceux qui ont bon bazaki na pouvoir ndenge bazaki na pouvoir kalambeli biso sa tumba biso mais ba ko kate ko tumba biso po tango za tango wana te tozo lingola ndeko comme ma téléspectateur tete na ba makalisi ndenge zo kanisa catholique ko bangaka asi asila aza suna ngala te nde muto asisa ngala politiquement za bokonza président Kabila muto asisa ngala spirituellement za bokonzia fumukima unanzela papa nkusukia muzala pana na Angola botu na bakoyebisa bino bango ba dirigeant politique ba bien on a vu papa Félix Tshisekedi président de la République papa Vital Kamerhe directeur de cabinet bino boyebi makita o bozaki na ngona catholique pona kolongola président Kabila boni de lobolo ngabo pesa sous confiance ka l'église catholique yango le temps plus pour comprendre que azangambu na bino te tozo songela bino c'est chez Kangeleka ndeko ndombele ba téléspectateurs kaka na kati actualité ya masolo tozo solo na mokolo molelo oza mopanzi sango eza juste kaka rappel to liko sala ngambu na bino po to bimisa mutu na ko pesa biyano na ba téléspectateurs na auditeur ba famille lelo et pas wana to yebi mokonzi ya lipa oyo yo bato ebele na kati ya ville professeur Kinshasa ba ya ko lia auto benga ka pain victoire mokonzi na yango epai wana azali sanctionné par ba américain kasi to moni c'est comme si pe l'état na biso andimi makaba ba américain ameki pe ko meka pe ko sanctionner bango sikoyo tozo banga lobby population déjà liya kamalamu te boyebi na wenze kopo ya madeso euti na 1200 lelo tozo solo boye ezali 2300 2400 2800 basaki ya loso euti soki na ba tranquille quelques mille lelo komi na ba 50000 na mwa lipa ngo population aliaka tango l'état lelo a tami na sima ya ba américain pour ba américain bazo ko condamner ndeko la ba bike bango bazali ba to ba finance ka mingi ba terroriste na kati ya mokili. Est-ce que l'état a salé loko moko ya malamu pona ko bundisa ki terroriste na mobele na biso to akoyi na kati ya motambu ya ba américain o mokolo na mokolo bazalaka na kita na ba terroriste wana maloba pa ina bindo ko bombe ndeko nanga tambi eza na mobeko moko te oyo ko uta libanda eke ba dirigeant na biso ba exécuter to monango na sens positif no ezate ezena mobeko te mais nalobi mais to talaka pe to monaka ngai na regretaka tango na monaka opposition beti maboko
pour les États-Unis a sanctionné la mère Mende, va sanctionner Soko, Emmanuel Shadari, Henri Mova, ngana okamote mapasi. Naka mote mapasi. Bush aboma président ya bato Saddam Hussein. Bakei bakangi na Irak. Nazalaka na reçu ya moto moko membre ya FBI ya démissionnant. Alobi tango toze ko solola na Saddam Hussein na regretter pourquoi na kendeki na mission ko luka ko kanga na Irak. N'est que comprendre que il est 10 fois plus bon que Bush. Ou un directeur ya FBI tango ze ko sala mokanda na ya démission. Bake ko pendre Saddam Hussein batikala ko mona arme à destruction massive. Tina lelo Irak lelo jungle et tumbesi la kalisute. Tokei na lisolo ya Kadhafi. Babomi président Kadhafi poni. Po lingaka sala banque ya Union africaine. Po lingaka sala satellite ya communication ya Afrique. Communication ya ba dirigeant africain et la lisusu contrôlé te na ba impérialiste. Tarandenge babomai. Autant ba sangana pour ba beta ye ba bombe. Lelo France en tête na Sarkozy. Lelo faut ba gérer Libye pendant au moins 50 ans pour na ba bombe na bango ba beta Kadhafi. Est-ce que vous comprenez? Bongo boni instruction moko ko uta libanda okumisa yango to diriger mboka betere yango maboko akomisa yango panai. Mo koloni ni biso to ko s'injurer na babiloko wana. Esika nini ba dirigeant ya Felika ba sanganaki balo ba Bush le kolo pendre président et Irak biso to ko sanctionner. Te tolongola nano 2 poids 2 mesures. Tolongola na ino mokili wana ya maître na esclave. Telelo Mondele a kontaka biso lokola ba esclave. Yango na première mobeko eyaki esclave soko yena ndako na opesa etija cigarette. Ata soko bomela ka ba soso sambo tango kendaka pa ina ye. Yango mona ka soko Macron ko ya na Côte d'Ivoire. Sécurité d'abord na ebitele. Toto sala inane awa le 20 décembre o biso to kendaka na ambassade ya Belgique ko réclamer souveraineté na biso. Bon monaka tango to komi na ambassade bota la sécurité ya mboka na biso oyeyei ko telemela biso. Ambassade ya Belgique mais sécurité o biso to kutana nango bandeko yo balandaki belema ba monaka ndenge nini ba jupe ya la police ezeko kita. Mais bota la tango bokechwa ke ina ambassade ya République démocratique ya Congo na Belgique. Akitisi drapeau ya RDC, akati ya tumbi, amatisi drapeau ya Zaïre. Ata sécurité te, ezeko la kisani. Po ya bato wana, tolala tolamuka. Tobi mamandefu, tobi masuki ya pembe. Tozeba makaka. Donc nyonso zo uta na ngambu na bango ndiko ndobeto ba soka ba dirigeant so ba ndimi ngo za kufa. Omoni baso courage à sanctionner la mère Mbende. Baso courage à sanctionner soko Shadari, Corneille Nanga. Po ba tubiso ba makaka. Na vrai sens du mot États-Unis c'est nani. Et pas inabiso. Pas trop mokilité. Pas trop mokili par rapport à quoi? Grande puissance. Basala kanini pour le peuple congolais. Te soko zeko zo yango bongo États-Unis grande puissance, États-Unis patron ya mokili. Bakena ko pesa ordre na Chine. Ti le droit de l'homme était na Chine. Bakena ko sanctionner ba dirigeant chinois. Ndeko Ndombele ba téléspectateurs vous avez belé ba numéro est affiché ba on va recevoir libre pour la nation dans la FM on est 89.0 boko benga biso na numéro ya WhatsApp otindi testo Ndeko Ndombele botala sawa c'est chika ngeleka za kwa na bino na 082 319 22 25 c'est chika ngeleka ba sanction yaki wana to yebi ke Ndeko na biso la même main des aka sanctionner ba shada mais lelo ba meki ko longola yango ndamu na ndamu ba réseau za yaki nini o ba neko pousser ba occidentaux ba ke no sanctionner ba ndeko wana pe ba réseau za nini après avoir ko sanctionner ngo ba komi ko longola yango bazala 14 lelo ba longoli misatu batikali 11 pe pona nini zo senga kaka ke ba dirigeant na so bazaka ba réseau za pesa nini ba mindele bazo sala toujours kaka na base ya ba sanction ya ba mindele ya ba konzi na biso et non biso mokolo moko te to sala ta effort ningi Ndeko Ndombele lobia wa ba dirigeant africain ba sangana sekisi na ngai ba sangana ba sanctionner Sarkozy ba sangana ba sanctionner nani George Bush mais pona bango komona ke balali balamuki mbamo bazui décision ba sanctionner des poids des mesures on est où la parole ba raison peut être nini c'est je ngele raison liboso ezali église ka okenda kokota
raison mibale za classe ka bato mundu église ndenge nini yo eza ba makambo te mende ba sanctionner ye eza nani ba sanctionner église asambelaka wapi on eza makambo fouette on eza politique lokolo osambelaka na lingombo bango baya nango pona bango yo za mwana bango baba tata lokolo tanga classe bango bakotisa bino pona bango oza eloko bango baza mutu dans la même mena ta gangi nini aza mwana bango baba tata po bayebi ke na église père spirituel na ye azali mokonzo bango badirijaka so akota pe loge père spirituel na ye ya loge wana aza peuple ya Macron aza peuple ya oyo aza na États-Unis nani Trump ya Trump donc akobenga Trump président mais yo awa ozobenga ye maître siko soki président bango fo azwa mikano likolo na yo akobanga nini yo za kuto bengaka donc mwana na ye yo bengaka déjà mokonzi donc classe na mangomba bokenda kokota bokomona ke sanction ne normalement ils avaient touché ba mende te bananga te il fallait toucher président Kabila mais le col azaki incontrôlable physiquement et spirituellement azana kata baloji na bangote ana kata mangomba na bangote mbongo na ye ezana ba banki na bangote atongi pe na bamboka na bangote tokozo endenge nini to toucher tabana na ye to banzinga na ye ekonyokola motema ne rosani akoya kobondela biso pona ba ntango akoya kobondela biso nde tokopesa emitindo donc ba sanction na evisaka toujours eleno ko evisaka président Kabila bon nanga asala nini azana ni kamuni na ba américain yemela kamuni akomaki na mbongo ebele 100 millions mbongo ebele ya mboka na biso to ya mboka na bango bandoki mboko ya mboka na biso to ya mboka na bango mwana mboka mwana ndako azwi biloko mbongo ya tata na bango to ya mboka ya ndako na bango ata soka yibi mbongo ya ndako na bango yo voisin ko piniri ye mwana yibi mbongo ya tata na bango na ndako na bango yo voisin ko piniri nakata ndeko ngeleka moke bolimisi ndeko tambi ndeko ngeleka kozongela maloba omoni po wana basimbi c'est trop capital toleka yango mbango te po bandeko balandi bafungwa mwana yibi mbongo ya tata na zila mwana moko ayibi misolo pana bango biso tokangi misolo tango tokangi misolo wana kolombongo pase kolanda mwana lobi papa ngai nde kolombongo mwana wuti koyiba nasongisele moko mais tosongisele moko kolombongo bango tango bakangaka biloko wana bakendaka kotsomisa wa po bayibi yango na peuple congolais tala ba ya na makambo tozomona ya président ya Guinée ya vice président ya Guinée bakangi bambongo bakokanga po bakenda na yango wapi po bayibi yango na République démocratique ya Congo République démocratique ya Congo ekufite mais bo mbongo na boya kusongisana na mboka ekendaka wapi malobo mboka tika to pesa sur révélation moko te bike minute comme na suka tozo chiter tozo pesa révélation moko soki moni lelo mindele bazo s'accrocher makasi na divorce ya FCC cash ezaka keto wana likundu mutema likundu ya bomengo président Kabila koko za na yango pona biso eza normal aza mwana mboka mbongo ya mboka na ye kasi balobi nini ti président so Félix Sekedi azo tamboula na diplomatie soit disant ko luka ko defa mbongo po esunga ye na mboka babini soko livre biso ye lokola aza na mbongo ebele tokobotole mbongo aza nango mpo ndambu nango tosala nini topesa yo tala bato wana seshika ngeli tozoshite na soki émission ndeko ndombele telefone kita kolandela batelespectateur ne bazolanda biso mais eza motuna ya suka po tozokabwana na émission mokolo mwa lelo président Kabila azosymbolize nini mpona mboka Congo to mpe mpona religion africaine ebele batelespectateur balandi biso bamoni ke oui na ndenge boexplike bamoni ke président Kabila effectivement abundelaki bonsomi oyo mbota lumumba alakaka o mpe musée Kabila abundelelaki mpona bayino azokorepresente nani mpe mpona religion africaine eza na bokamba bienfo mokusu président Kabila azokorepresente nani nasepeli mpo botuni motuna mpe bopesi ye yano biyano na ndenge nini bopesi yano mpo bolobi aze kosymbolize bonsomi aze élément ya indépendance ya bonsomi ya bakongolais pe ya baindo mais nalobi esika touti nani akokaki korefoule ambassadeur ya union européenne esika touti nani akokaki kokenda korevoir makambo ekangama na époque coloniale révision ya code minier soko président Kabila te ndeko ngeleka sukiseli esika moko alobi 18 ans ya président Kabila même pas un franc même pas un centime na ba banque na bango base ko bela kizunguzungu ba mesana soko président dirigé fokima et pas na bango bakanga misolo bakanga ba minere bakanga oyo soko kena nango loko abomengo ya président Kabila
ata infronté nyonso na kinga kati baze koyoka motema sopiso Yango na lobi baze koyoka motema sopiso Macron akokonda se kokonda akosila se kosila donc on a fait prophétie ne ba laquelle mais na lobi président Kabila lembo ya bonsomi 4 ans président Amine président ya prophétie teme sécurité ne zena mokila molimo pa ya fumuki mbangu soka zalaki ndengo na te tango catholique assemblaki na se samangwanda mutaka tango mosusu yaki tango batjoye lokola bakokaki kotjoye te se kabatemi na fumuki mbangu c'est que batami na fumuki mbangu ba téléspectateur c'est chacun ngeleka to bele maintenant na suka ya émission président Kabila moi na moi lombango ebele ya peuple congolais ba yeba kaye mutu azalaka la po ba politicien ba yeba ki me peuple yeba kité ne ba politicien ba no ko sa peuple mutama tsaka dollar za président Kabila atiki biso na 60 lelo et na 160 lelo comme na 170 ni no kotali na peuple congolais on a qui manipuler à 100% pour na ko yidisi sa président Kabila ti na niveau ba lo ba na dollar ti ndenge mataka za ka volonté na yeme lelo tant to komi lo na époque ya président Tshisekedi to moni réalité za mususu na moi lo mbango penza bande ko netene régime bazo silencieux penal de chiter déjà na matondo mingi ndeko ko panzisa ngo bande ko bolanda biso na ebike opinion na biso ko bana na mingi na obinote obino boza mingi nanu na mafuto bapakola bino ezana mwa mingi esenga savon pena makazi ko mafuta ne longa mwa mingi président Kabila lokola diable obino boyebaka cause misère à Congo bino boyebaka kasi to lobi aza symbole d'indépendance ya souveraineté nationale ya Congo pe ya Afrique mobimba bona nini boyeba yango malamu eloba bankumu ebele ya mboka ya Afrique na biso ba Samora Machel baloba yango ba sekuturo baloba yango soki bomonika mundele komi ko yina dirigeant na bino boyebaka ke dirigeant na zande malamu pona bino bosengeli koyeba ngo malamu tokomene sika oyo bandeko na ngai boni soki mundele azalaki malamu ba opposant de bazaki bato mitema malamu opposant au na pouvoir kaka mindele baseni baboyi susu opposant mais to sono ko comprendre que passe na biso otaki na président Kabila ti ezaka entretenu quelque part na benjonction mabe ba pression mabe ozo kola ezo asphyxie économie ezo nyokola homme politique congolais à travers la liberté té lelo bo se référer na interview moko président Tshisekedi Félix quelque part je crois ce qu'en Allemagne alobaki tangu to zena opposition to exagérer ki makambo ebele ni ba exagérer ki ya kokosa ke gestion mboko soki eza konyoka mande ezo nyoka mati lelo oyo eza cause ya président Kabila lelo ya komi oyeba ke dollar ndeza wana dollar normalement faut exagérer na 20 000 mais ni ça ki bomona dollar ti lelo eza na 17 000 l'état congolais a continué ko subventionner na trésor azo injecté par millions de dollars pour emeka ko kanga flux wane ko remona na té mais dollars en réalité comme j'ai na 20 000 bon s'attendre nango dans peu de temps ce qui posait là qui toi dollar qui na changement de régime dollar na franc congolais et nyoko maka na ben pèse bangonde bas asphyxia économie na biso banyoko makala ba impérialiste bande ko basaki penze belé ya koyoka biyanu ya sesheka ngeleka ya koyoka